Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, la moutonnière soya à cause occasion à la émission Maman Bijou na mukola. Lelo ngante kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na ye kaka ko présenter moi émission oyo pona ko solo la na babone na nga balinga bayoka Maman Bijou likambu esalami Maman Bijou alobi le côté. Maman Bijou d'or na beta masolo soki Maman Bijou d'or azana temps Maman Bijou d'or minga zala na tante. Siko na lobi li solo oyo vraiment eza lokola conseil. Ils ont bien pour la babonner dans la base un plus. Pourquoi pas Natika Boye? Il faut naya kosolola. Yango bomoninga lelo Maman Bijou d'or na ye kosolola, na babonner nanga pour la nameka ko participer dans les camps au nene comme l'émission na boka la biso ya Congo. Quand on a le bac ngala Bijou d'or, Maman Bijou d'or abeta masolo, Maman Bijou d'or ça la publicité, Maman Bijou d'or lambaka, Maman Bijou d'or ça la information, Maman Bijou d'or ça la makambo beli, Maman Bijou d'or ça la publicité, il y a maison de passage na biso oyo na matonge na Irebu A37. Ndenge tozo le babobilo mo bozota la, toza na kati ya maison de passage na biso oyo eza na Irebu na matonge A37. Maman Bijou d'or na vandi na appartement oyo ezali chambre salon cuisine et ça n'a rien de chaussées Maman Bijou d'or abi ezali na talo moko ya mukie à partir de ya 14 jours qui sera ba prix qu'on les qualifie sous 14 jours comme on a 3 mois to qui sera dessus sous ba prix Maman Bijou d'or alobi ko banga te benganga au la réservation ya appartement au la vandi na rien de chaussées au cause à la jamais de si. Oui, pour la kende moulaïté Maman Bijou d'or na lobi soko lingi ka okende congé na Congo. Au sein de séjour, il y a malamu, adresse ezaka moko, na matonge na Irebu A37. Tous les appartements, ils ont chambre, salon, cuisine. Tous les appartements, ils ont 2 chambres, salon, cuisine. Chaque appartement, ils ont air moko comme 2 chambres. Air moko comme chambre, moko, na salon, na cuisine. Tous les appartements, ils ont un appartement simple. Au sein de plus de 90 jours, nous avons $10 par jour. Maman Bijou d'or à l'obaka. Si on compare ça, on a Congo, on fout na dollar. Si on compare ça, on a Allemagne, na Europe, on compare ça na euro. Il y a $10, tu l'obaka 10 euros. À partir il y a 90 jours, on paie ça $10 par jour dans la chambre. Dernier moment, la chambre, où ils ont la table sur 20, 25. À partir de 90 jours, tout qui sera pesé dessus sur la prix. Maman Bijou d'or alobi, ko hésiter te, ce que lingo qui est congé dans Congo, contactez Maman Bijou au sein la réservation na yo, y appartement au cause à la jamais d'ici. Dans la carte appartement la biso dans la boutique, dans la carte appartement la biso dans un restaurant, l'appartement la biso to lambaka, soko lingi na olambate, soko lingi na ozo contrat na Maman Bijou negozo kende Congo, o benganga to solola, soko lingi o mela o sala ka petit déjeuner la restaurant la biso, to kobeta machine, to koyebisa yo prix, soki po lingi o lia ka dîner na carte restaurant la biso, Maman Bijou d'or alobi, nyoso to ezali lisolo to ko solola. Benganga sala réservation à maison de passage na biso au cause à la jamais d'ici. Maman Bijou d'or na vraiment que sur la lisolo parce que pas si mingi mboka na biso Congo donc ezala mboka moko kitoko biso ba ozo zala libanda ya mboka to sepela so to ye Congo to mek to tambola to mona ba famille to ke départi par là mais et comment la moment moko bo mboka comment que si to comme 20 heures mutu na mutu continue kata ndako parce que toza ko banga toza lisusu à l'aise to komi ko banga ko matana ba taxi to komi ko banga ko matana ba moto to komi ko banga ko tela kotambola makolo toza lisusu à l'aise pona nini pona bana oyo bazana vie toujours
ya pressé pona nini pona bana o baza toujours na via balingi kolanda baninga yango mama bijou d'or na ye kosolola na tina ya bana o balandaka baninga na ye kosolola na tina ya bana o balingi toujours via pressé eza nango na litomba te tomoni so ya bandeko na biso place nini lelo bakomi basambwe réseaux sociaux mobimba bamoni bilongi na bango o balobaka ke ya kuku lelo babimisi yango na poisa balobaka 99 jours ezalaka ya moyibi jour moko ezalaka ya mokolo likambo yango wana lelo mama bijou d'or nalobi nakotika bongo te parce que réputation ya commune o mama bijou d'or akoli eza kosambwa kala toyebaki bana bandai na makambo oyo te kala toyebaki bana bandai baza na bango bana moko bon chic bon genre balingi na bango makambo ya bilamba moi parfait moi nini moi suki ya kitoko mais lelo bana bandai bakomi na makambo oyo biso toyebaki yango oyo biso toyeba yango te banda tokola na commune na biso ya bandal mama bijou d'or alobi commune ya bandal nga mama bijou d'or nakoki koloba ezali parmi ba commune oyo bana bakola malamu ezali parmi ba commune oyo bana baza mayele ba intellectuel baza na kati ya commune wana lelo to komi na nzela soki ozalaka ovandaka na bandal batu bakomi kobanga yo ozalaka boye batu bakomi koloba pona nini parce que balobaka muyaka moko afingisa bayaka nyonso muluba moko afingisa baluba nyonso mongo moko afingisa bamongo nyonso yango na mama bijou d'or na yeto solola natina ya bana ya bandal na lobi wana ezali commune oyo nga na koli mama bijou d'or otika boye te parce que nazalaka fier être mwana bandal bandeko na ngai likambo ya somo toyebaka kala bacommune oyo ebimisaka bakuluna bacommune oyo ebimisaka bacriminel neti bango ezala bacommune moko rekile toyebaka makambo wana na bandal te makambo wana ekomi bandeko na nga botuna nga mpona nini makambo wana ekomi paske nga na kobenga yango ke bana bandal bakoma baparise bana bandal balingi bavie ya facile bana bandal balingi ke donc azwaka kaka facile balingi kobose lokola baninga te c'est pas bien donc commune ya bandal bokomi koyokisa biso soni balobi moto kolia kaka na motoki na ye bana bandal balingi toujours 17h asukoli alati aza chic abimi akei olati osukoli oza chic obimi okei wapi olati osukoli obimi chic biloko wana olati ozwaka ngo wapi yango wana mama bijou d'or nalobi bandal na biso tokomi na suka oui bana bandal balingi vie ya facilité bana bandal balingi kolata kitoko bana bandal balingi kolia malamu bana bandal balingi toujours bazala malamu nga mama bijou d'or nayebi avant kolia malamu il faut kozala na mbongo avant kosalaka ba staff kokendenge na banganda kopanza masanga il faut zala na mbongo après pour kozwa mbongo wana il faut zala na musala moko quelque part osalaka il faut zala na commerce moko oyo salaka mais yo sikoyo na banganda obimaka boss bosomba ba masanga kana baso bosala bosomba ba champagne banini obimaka boss misala ngo bosalaka ezalaka wapi yango wana mama bijou d'or na ye to mekana no kosolola na tina ya bato basalaka ozosala tapage mais ozala musala moko te oyo osalaka o famille na yo bayebi est-ce que c'est normal mama boboti soko ozana mwana na yo moni mwana na yo oyebi vie na bino bien oyebi keta musu mwana na yo atanga ba classe bazaka na musala te oyebi keta musu mwana na yo azalaka na kati ya ndako wana akendeke commerce moko te mais ozo ovandi kaka boyo okomi komona mwana na yo akomi na ba voiture ya minene okomi komona mwana na yo akomi azalaka ta musu kovanda na ndako ya ba famille akoma kofutela na appartement moko quelque part okomoni ke mwana na yo akomi na makambo moko ya minene yo mama moboti etake yo papa etake yo mama oyebi ke mwana o azana musala te omona kaka mwana na biloko ya minene ba mama wana est-ce que botuna raté mwana ngazoka mbongo mwana ngakoma na mbongo azwa mbongo wana wapi biso ba parents il faut to éveiller pe sur bana na biso il faut ko éveiller sur mwana na il faut ko yeba ke mwana nga vie changer mwana nga azo mbongo wapi mwana nga komi kosala commerce azo fond de commerce wapi eza penza capital pona mama oyo zotalanga mwana osoka akoma na mbongo ebele mbongo oyo azwaka oyebi place azwaka ngo oyebi te
au vanda boy tam so zakina commerce moi mabe bande ko sala mwana ngindaka mwana pafuka boy les bino na famille beaucoup mwana na boss mwana pekisa maman na ye musala mwana pekisa boy mwana a changer maman na ye vie mais boy ba place mwana na azwa mbongo te mais bolia kaka mbongo wana ezali défaut moi na ceux qui ont changé vie il faut maman na ye ayeba il faut papa na ye ayeba que moi na biso totangisa qui est classe moi na biso azu musala moi na biso azana salaire et moi na biso akomi bo moi na biso azali cadre quelque part et moi na biso akomi bo moi na biso abeta ki loterie ceux qui bingo moi na biso azu mbongo et moi na biso akomi bo ba parents mingi tozela kana ba erreur au vanda karabo moi na zo ela ba pakia mbongo oza kongolo oza kolia nzoko zo ebate place ni moi na yo azwambongo to bekana nkota la place on a parce que ezali très important na biso ba parents bana bandal balingi ba via tapage bana bandal balingi kolanda baninga bana bandal balingi ke oui muninga na to bimaki na ina boîte muninga na sala ki tapage yangwala eza kotinda bana bandal mingi basala makambo o bango bakomi kosala mbongo ya normal ezalaka elengi mingi pona kolia et puis mutu oyo azora mbongo na ye na passe jamais awe ko sala folie na yango mama bijou ndenge nazoloba boye na vandaka na lala à 20h na kotaka na kangi ba porte na 20h na koti na lali na yebi boîte te na yebi milliard minini te parce que naza na vie na nga ya calcul mbongo wana okende ngo na boîte il faut na somba bampoule eziki na appartement mbongo wana okende ngo na boîte il faut na changer ba rideau ya appartement mbongo wana okende ngo na boîte na oluka na somba ta mususu ba caro quelque part ezangaki jamais na ko sala vie ya folie parce que mbongo nanga na eza na calcul mais si comme mbongo na bango o bato bazo sala mabe o mabe komi avant ozwa mbongo il faut que boma ndeko na yo pona kolongola ye biloko na ya kati ya nzoto pona kokende koteka tala sikoyo basor tokomi tozangi kimia tozalaka boye tozalaka boye ezalaka na bato bomanga mama bijou na misala na vie ya bambiance te ezalaka na bato mingi motu mingi soki awuti poto azokita na ki ayebi ke wi nake kose défouler nake kokota banganda nake kotambola bato bakomi na keba ozo matana taxi ozo tala soki nini et comme oui mona bandal un taxi oui mona bandal azala kati muto o matazate ozo bebisela biso ba bo bebiseli biso bana bandal lokumu na biso ya bandal o biso to betela atoloke na vanda kana bandal ba mama to éveillé na bana na biso et puis basi to linga mibali avant ko linga mobali il faut yeba mobali nazo linga ye asala musala nini bande ko langa ya mibali to tika vie apprécier totika vie apprécier totika kolanda batu okene na boîte omoni mutu bokazo panza mbongo yebite musala nini ya salaka tala la plupart bana bandal ne babimisi bilongila bango pe la plupart bana bandal o biso to yebi c'est la honte et ça ni passe mingi nga soki nazalaki l'état congolais ngam na pesa décision et ngam to azora décision ba makambo boye en tout cas bino batu oyo musali makambo mabe o bobimi na ba réseaux sociaux boza batu il faut ba boma bino. En tout cas, bandeko na ngai totika ba vie apprécier totika ko apprécier mutu mama bijou le ba ko apprécier mutu te parce que oyebi musala ya sala kate tala ba jara ba misala o batu bazo sala tala ba jara et puis to landi to fuye bana wana baza bango moko te baza na bato bazo tinda bango botala quel commerce parce que nga na yebi ke mutu apesa rare na eta mususu na volonté ya mutu pesi bondini ke oui na sauver ta mususu mutu intel tam susu lobi oui ba koyipe ko tuna na ngaza lokola nzaliza makasi na Congo ba tuna kata ba volonté ya mutu parce que je sais que batu ba kobima o ba koteka biloko la bango nzoto ba kozala na bango mutu musu aza déjà désespéré na vie ce bo bimi c'est des paquets mbongo na volonté na ye moko ya ko opesa libu lobi libu munanga ngo boya ko kata par rapport mutu abatazo tambola boye bokange munoko bosali soki ndeni boke bokati et puis ba métier mutu basala il faut mutu ngazala quand même traité pas bozo kolongola ye biloko na ye ya nzoto na bambeli yango soki ya modèle nini oyo eza kutu na ba microbe bobomi bandeko na bino ka pona bobomi bandeko na bino ka pona mbongo ka mbongo oyo donc oyo ezalaka ke lelo koki kongina lobi po kufi lelo koki kongina lobi po sili. Non à 9 jours ba réunion qui va ça qui va tapage partout les autres souki wapi ba parents to éveillé là-bas na biso parce que la plupart ba maman
Oh bana bango bande ko lia ko koyela bango ba mbongo ba mama na ba quartier bazo dondwa. Ba mama na ba quartier ba msuba bande ko sala ba malewa bande ko teka batika. Ngala za mona banda na zo ba no makambo eza vrai. Bazo ko lia mbongo wana ya masumu lelo to suki wapi. Tango mwana wa bande ko yela yo mbongo wana ozo ko ngola mama wana. Obande ko yeba ki musala ni mwana wa salaka. La carte à famille bomonika mwana moko boya bimi nil par mbala moko ba peli obeta ki loto ango wapi to sala keba to tika ba via ko landa bato parce que la plupart ba mingi bazawana ba landa ki ba fiance ba ninga muninga mo sala ka bomoniki muninga mo akoma na mbongo ebele oui tika nga pena diembe la ke ko sala musala wana na basi na libali la même chose. Mboka la biso Congo to yebi ke tozala na biso na mingi te ya kolia ezanga mais tozala besoin ya paix tozala besoin ya kimia na kati ya mboka la biso sécurité wana nde tolukaka o siko tozomona ke ezali lisusu te en tout cas bakonzi ya mboka bosala makasi parce que donc eloko eleki kimia eloko eleki sécurité ya moto eza te batu batambola na bango makolo batu mataka na bango na ba moto batu ba mataka wana ba taxi comme wana ba finani oui parce que vie c'est comme ça mutunye surtout dans la voiture té en tout cas l'état bon luka solution batu wana ba koyo ba kangi bango ba koyo ba bilonge to moni un jour to ka lisusu te ka bimaki asali lisusu yo mamoko boye parce que ngai lelo nazaki na place moko boye na moni moko ba uti ko sambisa e baza ko bimisa e bana ba soda pembeni. En tout cas mama Bijou na yeka ko loba bana bandal biso to kola malamu bana bandal na yebi ke bana bandal bazala na bango fier na banzoto na bango fier na banzoto na bango asukoli alati mo basket na mo pantalon na jean mo chemise na abimi akiko tambola baloba ke bana bandal basukola kala ba pourquoi oui asukoli na pourquoi akiko tala bon chérie na asukoli na pourquoi akiko mela moi jean na terrasse ba asukoli na pourquoi akiko boma batu te. Oh mama Bijou do azaki na oka ya koloba yango wana en tout cas to tambola na vie na biso malembe parce que likambo nyonso surtout suka nango ezalaki ba sepelaki basalaki ba folie mais lelo famille baza kolela l'état na biso ya Congo botia bango maboko botika bango te. Mama Bijou do na lingi bino bingi to kutani mbala sima bokende te botala ba publicité ya maison de passage na biso la télévision maison de passage na biso na kotiaka ka vidéo moko ya appartement na biso o to bandaki kotonga o euti kosila tozobenga appartement numéro 7 appartement na biso eza kitoko makasi bobenga mama Bijou d'or bo confier nga bozala toujours na confiance na nga bokozala jamais déçu parce que awa nde musala tozala biso na cité tozala biso na ba étoile mingi te mais tozosala tout pour la boya na maison de passage na biso bozala sengo bo sepela bozala ba heureux na ba heureuse na kati ya maison de passage na biso penza solution mama Bijou alobi grâce ya ba critique na bino nde musala na biso ezotambola bo continuer na bino ko critiquer parce que biso to abanzeta mbila bokati to koli et puis to lembate parce que ça ya makila bozala toujours na bino TV bozala jamais dessus ta la publicité à maison de passage na biso. Oh mama Bijou d'or alobi appartement nango esili sikoyo nazozela bo benga parce que tozana kuya kotonda place na vandi fona bima po ndeko wana oyebi ozoya awa na appartement numéro 1 toza so na 4 personnes baza ya kolanda na pam mama Bijou d'or azana place te otala ba publicité na biso tokutani mbala sima bye tana ala kuna bino bola buke na ntamwa na kaka kulongo motala mona nzela oya na office na changer na mai Toujours ya katana akataka kuma le la mettre pour ya ko oye ba mikolo na zana mabe ni mini shopping lo ba muke Zua kaka twana mona kinga de personnes ana fere bola juste de nia Zua ikabolina kanga na nyonso to mana fere awa kanga na fere do ba kutuna bino kuna na yakati do ba yuma ba fida kala problème de ça bon problème est ça Zara. Bonsoir la famille. Appartement la biso oyo maman déjà bandé ko partager. On a le bic appartement numéro 7. Appartement la biso esili
Première moto à Kokota, à Kovanda Awa, et allé le 10 novembre 2023. Moto à Liboso à Kolala Awa. D'après la biso ezaki toko, pour na séjour, on va bien qui long séjour, nous avons 15 €. Long séjour, on a à partir il y a 30 jours, nous avons 15 € par jour. À partir il y a 14 jours, nous avons la chambre, on a 20 $ par jour. Chambre d'habitude, climatiseur. Chambre d'habitude, il y a 2 personnes. Et puis, chambre d'habitude, il y a une télévision et il y a un frigo. Donc, il y a une télévision et il y a un frigo. Il y a 2 personnes. Moins de 14 jours, chambre haute, on a 20 $. Non, moins de 14 jours, on a 25 $. À partir de 14 jours, on a chambre, on a 20 $. Donc, chambre d'habitation, et ça, la condition, il y a malamu. Maman a déjà le bibo contacté pour un appartement. Beaucoup à jamais d'ici long séjour. Maman a déjà le bibo coupé sa vie, on a 15 $ par jour. Appartement d'habitation, il y a un espace. Au côté de la valise, na yowana. Ah ouais, tu occupes au côté c'est la yokiti. Au occupé au matisse, ça dessus sur la valise na olikolo. Ah ouais. En tout cas, vous contactez maman le journal numéro ou ezobi mawana. Beaucoup zala jamais de si. Appartement d'habitation mutu aliboso akoya ko sala long séjour. Akoya les 10. Maman le journal lobby. Kobuka la télé nganga pona ko sala réservation la maison de passage na biso. Pour qu'ils en a matongi na iribu à 37. Nasa na konzimake okobenga. Mbeto moko kitoko mbeto à 2 personnes. Merci. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a 2 sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à 15 $ par jour. Tous en l'appartement simple au ezali na 20 $ par jour. Maman bijou soka koloba 20 $, koloba 20 €, ça dépend à pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya 20 $ par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais de si. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.